Bonjour, batata ba maman, ba de Banso Ekolo Congo. Eza abino Claude Mutima na émission Baliangando. Ndeka to ba ke Baliangando mo kilimo Baliangando c'est état d'esprit Baliangando toza pika katonde to barake. Toza on a katia Paris Gare du Nord. Paris Gare du Nord pourquoi? Toza ko ngaba information pour na bino ndamoni information circuler par-ci par-là que Moïse Katumbi na syndicat de Kolba Bebani que Félix Tshisekedi na Moïse Katumbi ba Bebani pour na nini alors émission ya munene ekozala o bakolobela le long à large na mutu oyo bino bokumona yemoko azali mutu na kati ya masolo ya kati. Alors na sans plus tarder nous présenter bino Évariste Omana. Évariste, bonsoir. Bonsoir Baliangando au commune à Paris au commune Mabélé à France. En tout cas tu ambion na komona Yesu et sengweze belé yozo tambwisa caméra na yo partout mungongo na yo partout pour na kosala pour na tina mboka na biso travail zali patriotique. Tozali ko remercier mingi to sengi pe nzamba peso makasi nguya o continuer musala oyo kino ndenge mboka na biso ko sikola mape Moïse Katumbi akokamba yango. Merci à trop Évariste. Oui, que tu as une émission munene au côté d'une émission ya Baliangano balebele, c'est pas censé aller se présenter parce que Baliangano presque bayebio en train de côté partager émission oyo ezali flash émission munene pour la samedi long et large. Mais makambo zo lo ba makeno Moïse Katumbi na syndicat d'abord. Ba bebani un peu la nini. Bon, na yoki question na etunami. Tozoka pe nungu bipai na bipai. Mwana fungola nyoso lelo ezate. Bino moko boyebinga makambo Katumbi na niveau Europe. Soko lingo yeba mutu mususu te toi mi balete nga moko. Nga nazali Katumbiste il y a 5h du matin. Il y a pourquoi te à midi te à 14h te à 15h te. Il y a 4h du matin tant on batu ba lamukite to lamuka déjà. Ça fait 3 ans et demi nazo travailler si ma Moïse Katumbi tilelo. Et puis musala auto sala ti Katumbi a kozwa pouvoir. Alors, pour batu bazwa ba élément ebelé. Aliangano déjà azali awa. Samedi tozana émission à munene elongo na ye. Tozali ko invité ye aye spécialement pour assister à la réunion na biso ya APK le samedi à 18h. Peuple congolais, bozala avant, bozala connecté. Alors beaucoup zo ba réponse ya malamu makambo etali. Le oyo mutuna balobi na boy ko répéter yango entre président na ngai Moïse Katumbi on a so bengeli banga munene oyo kotonga Congo li banga munene akafumba Moïse Katumbi mokonzi asika mokonzi bien solo la bien mutu moko malamu. Alors samedi boya ebele réponse ya malonga ekozwama. Merci beaucoup. Et bon aussi qu'on a Moïse na Félix Tshisekedi siko Félix Tshisekedi akene ko s'enrôler to ki pe ba nungu ke Moïse Katumbi akene ko s'enrôler mais na nzela net ya nzela simaboye et c'est ça solo beneni mais tu peux expliquer mais pas ça va flash karabaza en attend. Il y a solo otoyebi le président Félix Tshisekedi Chilombo akene ko s'enrôler na Tchango bana ki Moïse Katumbi a appuyé yango. Écoutez, la réponse on est à biloko samedi. Donc, l'article bino suspense ya bien. Samedi, beaucoup de réponse à malonga, ba commentaire à kitoko. Na Kikongo, na Chiluba, na Swahili, na Français, na Lingala. Na kota nyonso na Lingala to kota kotango. Boko yoka makambo propre concernant Moïse Katumbi Tchapwe, l'homme de l'avenir. Donc, un de nos bureaux morts, au kota mingi ezate. Na au kota mingi ezate parce que mon lelo na maximum kra solo, mais soupe na musuni. Samedi na kwanga na o alingali yango na loso na ndunde talier mais bokoli yango menda samedi ba information ya kitoko venue de la source oyo te pa yeme Moïse Katumbi Tchapwe parce que nazala ki na réunion na congrès à 2 jours oyo sangisa ki biso ba Katumbiste comme société civile AR na G7 en tout cas bon mon a communiqué de presse oyo pesamaki écrit selon ma oyo mokonzi akambaki biso bomona biso na ba photo to kende kolia après la réunion masolo nyoso wana tu na bombeli bino le samedi bosanga te bosala en direct en tout cas bokozwa biano ya kitoko ya propre ya malamu et puis ba secret mokonzi apese ki pona maimatali Congo après le 31 décembre 2017. Mais est-ce que vous assure que les choses ça les ma poto clôturer na ebike au bomi baba soupe ba kolia bien mais ba ba ta soupe ngoza na mungu na mungu est-ce que les choses ça les na mboka wana est-ce que politique na ko kene vraiment on ko pesa ya no mamu ke vraiment ouais muto organiser que l'élection ezali président sortant avec son gouvernement et la CENI. Élection zaté nanga le élection zaté Evariste. To mona ki nanga ayaki en France akende ki na OIF tozala ki liboso APK et longona bande konabisa bauta ki Bruxelles le président Jojo Mbayo ba combattant lokola
Mouzon azalaki wana ba combattant lokola Volcan azalaki wana ba combattant lokola commandant Mathieu tozalaki présent to yambaki bangonga mutu bakangaki ngai na mbila na salaki garde à vue parce que nakende ko menacer nani Corneille Nanga Cheo Kitundu na conseiller Bitakwira nakende ko menacer bango liboso OIF le matin tango ba komaki na 9h32 heures de Paris ces jours-là. Alors Masolonio soana bokozango samedi ti mbila ye akoyi nanga mutu ka ba CRS ba kuminga na équipe mumba APK baki ba kangi biso na koti garde à vue balobi na ngai ke nazali ko troubler ordre public nasali manifestation sans autorisation à mairie de Paris et puis nazali ko menacer to ko agresser ba autorité diplomatique avec invitation officielle à OIF na France bakangi ngai ba miminga na garde à vue na sali boloko pour na tina Congo sima Moïse Katumbi masolo nyonso wana le samedi bozo soango mais on peut se battre suite élection élection na oti koloba boy l'entité habilitée à pouvoir organiser les élections ezali seni o connaît na ngazo kamba oyo ezali ko pomper mongo ya Congo et puis muto organisaka ezali le gouvernement ou le président sortant Joseph Kabila. Alors ba signe c'est monani que Kabila boyko organiser ba élection pourvu que atikala boyebi technique to méthode na ezali ko épuiser temps ko faire passer ba échéance pour na koya kotika na pouvoir mais yambala on alobaki yango bisona Kabila le 31 décembre abou pia. Merci beaucoup. Donc merci à toi Bishop Kakolo. Tu vois les flash na Evariste. Beaucoup na samedi Francis Baramo te partager émission. Beaucoup na Evariste samedi le long et à large na émission Baliangando. Sur le basuka Bishop Kakolo tu as tout à l'heure. Le basuka te parce que on a profité. Le basuka te pour Katumbi azui pouvoir te. Le basuka te pour Congo na le Kangola mité. Donc on va continuer. Nazo sensibiliser batu nyonso APK. Bana APK ba Katumbi te nyonso. Les samedis beaux à l'après. Et je signale que Nazali, porte-parole officielle, il y a union des katumbistes et alliés, il y a Mokili Mobimba. À ce jour-là, Nakoloba en tant que Moutou Katumbi, proche Katumbi, Moutou Akami Bakamba Katumbi Nekatiero, Nakoloba en tant que porte-parole, il y a union des katumbistes et alliés, Nakoloba en tant que président et initiateur, il y a APK. Moukolango donc le samedi, après lobby, beaux à l'après. Merci beaucoup. Merci à toi Evariste, merci vraiment de vous là. Nous sommes allés en samedi. Evariste a colporté long à large. Tout pour poser la question. Si vous posez la question, na yo moni que notre Twitter bisango na Claude Moutima ou bien na Baliangando ou bien na Congo Flash. Tu poses la question na bino na Facebook Claude Moutima ba question na bino enfin que te poser Evariste ou boyo qui moral bien Evariste. Différence entre Kojeka na les amis de Moïse Katumbi. Non, Kojeka c'est un mouvement où ils ont qu'on a vu sur Wakenge ou en Angleterre, dans Manchester. Et ils ont un mouvement katumbiste. Ils ont le APK, c'est un mouvement katumbiste. Les amis de Moïse Katumbi. Les amis de Moïse Katumbi, c'est aussi un mouvement katumbiste. Bisogno sont là tous dans la famille Moko. Ils ont le lobo comme Moko mais Misapie Belé, c'est la carte Moussala Moko. Voilà. La réponse est simple, c'est là. Na sengi na ba Congolais to bon de la makasi pour Moïse Katumbi parce que Zali Mutu Oyo Nzambe atindeli biso pour atonga mboka na biso. Libanga ya munene Moïse Katumbi likona ngode to otonga Congo. En tout cas, merci beaucoup. Evariste, en fait, le soulèvement populaire na ville morte. Yo so on dégagé soulèvement populaire ni mona semi na ville morte ya rassort pour nous en rassemblement. Pour na yo quelle différence? Les deux événements na et sali polémique belé et sopiso et belé batu ba komi mingi. Côté ya Monansemi à lobby soulèvement populaire mais yemo kwa monani na makamangote côté na biso ba lobby ville morte le 8 le 9 en tout cas le samedi vous aurez toutes les bonnes réponses concernant cette analyse là samedi soyez là ne manquez pas Bozangate mais avant ça tout le monde est là pour Moïse Katumbi parce que Elika na biso et pas Nzambe mais Nzamba pour biso Katumbi. Merci beaucoup. Ouais, merci à trop oh à lobby mais Moïse Katumbi c'est état d'esprit. Yo c'est état d'esprit Moïse Katumbi. Écoutez, Moïse Katumbi c'est l'attitude, c'est l'état d'esprit. Moïse Katumbi c'est l'espoir de demain. Moïse Katumbi c'est l'assurance de l'avenir meilleur na Congo. Moïse Katumbi c'est l'homme que Dieu a choisi pour que le Congo de demain soit mis sous le rail et au bon sens de la démocratie. Merci à trop Evariste, merci à trop Alain Bola-Bolaski, Maître Bass Badi Banga. Donc samedi sans faute, vous allez dans l'émission na réunion APK après ma APK Torozana Evariste a compris sa mission ngonga temps tout ça ba émission les à l'âge ba question au retourner la mission to poser en tout cas ba question nous va constructive pour l'avenir à Congo. Merci à trop Claude Moutima, l'émission Baliangando depuis Gare du Nord. Ciao.